omoni ti babilo koneti nga tina kuti ya radio Portalas lelo boye bakoma radio Portalas na linga ngusu truté faut la venir na bankunga kimya nga yanza to ekonsila awa bolingwe koti nyongo komanga imoto ya yambo na prochain mobambo ya liwa oh mabele yebi he to bomana ta ya mata koleka mitema ya bato www.potonapoto www.potonapoto Gorbachev sécurité Gorbachev il y a quand même un podium maestro Maître Gorbachev il y a matin un podium maestro tout comme la micro boyo Maître sécurité pour bazali awa nazoto na question donc nazala na muka prester émotion nini ezako sala yo ni sur maître vindi à l'élitro totika papa kende nenga kei poza mokano ya papa kende minga olobeza te kana danger battre mutu mais merci na leli mais papa kende ta na eloko ya batra na munoko pambru vrai brombri babru na leli. Le souvenir de Papa Wemba, c'est La vie est belle. La vie est belle. Oui, la chanson de Amoureuse, oh la vie est belle. Travailler, ce n'est pas d'un pélo. Kabibi, vous savez, c'était international, ça a fait vraiment l'Afrique. www.potonapoto Nzonga Tchissal awa. Oui, pour le mercredi, tous les Karabatuba ya ebele. Boya, les amis des amis, n'est pas parlolaka. Merci poto na poto sayo ngadeo leta musubili basi babosana poto na poto umela Merci. Umela yonde na ngai tiliwa www.potonapoto paseza makasi nde tofandi bana bakisasa Rosa ya copine na nga na pepe ya kunje papa mande bazala na mami Rosa tofanda libala wana biso tu bakamarade na ye Oh yeah. Soki motema rezwaka ngai mbele ya ngai elali na mawa mbere baby hey zemanga na nzemba tonzembe longo mama hey zemanga na nzemba tonzembe longo www.potonapoto www.potonapoto Mbote nous soit la mine d'envoi journaliste du Saint-Esprit nous toujours match qui commence avec les meilleurs sites www.potonapoto avec partenariat Arnaud Vouma Congo direct nous allons toujours pour la même bonne matinale toujours le lot a touché Nzonga pour nous ba image dès qu'à misa quartier latin ba mission tout bazo la papa Wemba toujours nous a été kotika biso chez Nzonga to le papa Wemba o toujours formé kaka tout na ba fantique na biso tout na ba fantique tout na Nzonga babi mercredi oyo je dis que Nzonga a salle mercredi oyo a salle à partir de 20h si jeudi na tongo salle pour na batu tout ba la papa Wemba entrée au fele kaninga za la pa Nzonga ndi bobi za pa Nzonga mais entre au fele boso marablo rolien tabiko za wana pesen tabiko za wana komele ko za wana osombi eloko nango mela osombi tabano ko lendenge zalaka mais entrée au fele pour uniquement peut-être pour papa Wemba pour na mécanique zalaka toujours on appelle ça même condoléances na vena ngai quoi de Kofi Olomide ou tu ko perdre papa na ye ndenge zalaka bana lemba toujours lela yo moko yebi vena biso ngolo baraka toujours lembe tomera jamais on est ensemble de tout le toujours papa tiki biso ba matete pe bazolela yuluka buyi bazolela batutu bazolela papa Wemba
bala matonge pe bazolela papa Wemba na Koffi Olomide ndenge ezalaka toujours Arnaud de vous Massasa menga pese pe mwana matete partenariat nanga azolela Attitude ya matanga toujours pour la papa Wemba. Tu vas mettre à mercredi. Christian Akwasa. Vous passez un message. Pour ça passe, vous avez un numéro à Batou. Et vous allez un peu compliqué pour que vous ayez un texto. Donc, mercredi, vous allez Awa. J'ai des allées fériés. Tu vas mettre à Awa. Mais même on a eu pour Omela. Vous somba, vous liapé, vous somba. En cas de la papa Wemba. Vous allez beaucoup Awa mercredi. Le code a fait son compliment mercredi. Biso to wala la limata Awa mercredi, jeudi. Moto na moto à Panzan, à Zogel, Fukanaye. Paix à son âme, l'icône congolaise, Papa Wemba, José Koulou Dengue. Ah, j'aime beaucoup le Kourou. José Bakanja. Mingi communiqué. Je dis José Bakanja, mingi communiqué.
le maestro. Gorbachev, Gino Koufate. Il y a un batousso Bamon à Rayote. On a deux questions là-bas. Maître Gorbachev, qui peut venir? Gorbachev, sécurité! Maître Jami. Maître Gorbachev, il y a matin à le maestro. Tout comme la micro boyo. Maître sécurité pour les amis. Nous avons une question pour nous prester. Émotion nini ezako salayo miso maître Vimbi à l'élitro. Émotion nini ezako salayo nengo perdre vient à biso bio banda kozala naye de temps en temps biso peto yoka Gorbachev sécurité. Émotion nini ozala mo s'il vous plaît. Boyoka maître Gorbachev. D'abord, merci à tous. Bonsoir à tout le monde. La première chose que je peux dire, c'est... Boyoka, s'il vous plaît. Boyoka, là, nous mettre Gorbachev. Émotion, s'il vous plaît, Mateko Mabolingo. Équilibre, matin, sous Toyo Kananano, s'il vous plaît. Maître Jami, Toyo Kananano. Maître Vice, Toyo Kananano, s'il vous plaît. Maître Gorbachev, vous avez la parole, s'il vous plaît. L'émotion, les amis, samedi, j'ai eu papa au téléphone à partir d'Abidjan. Je lui ai dit de retourner à Kinshasa, de ne pas jouer le concert. J'ai discuté avec lui pendant 5 minutes avant qu'il dépasse par le moment. Après, papa m'a confirmé qu'il était en bonne santé. Mais j'avais des doutes parce que je connaissais bien son état de santé. À 22h, papa m'a appelé et nous avons discuté encore pour la deuxième fois. Et à 4h30 du matin, je viens de m'informer que papa m'a venu. Avec tout ce qui s'est passé, je suis quelqu'un qui me connaît très bien, je garde des secrets, beaucoup de choses. Sinon, et que je ne peux pas dévoiler tous ces secrets. Ça fait 27 ans que j'ai marché avec lui partout, dans tous les pays du monde, Japon, États-Unis, Osaka. L'émotion que vous avez aujourd'hui n'est pas aussi plus forte que la mienne. Je vous remercie beaucoup. C'est le chemin de tout le monde. Et ce n'est pas grave. Merci. Applaudissez s'il vous plaît, Mateko Mokili Madesu. Mokili Madesu. Merci Mateko Madesu. Nous sommes toujours au Kaka. Mais mercredi, nous sommes toujours dans la halle. Nous avons dit maintenant à Isabelle Maître Jami, Rupanda Sambo, Maître Vice, Maître Marmo. Ekiri Madesu, Malobi Matanga, Eza, Namadier. Brigitte Anani, Généore Sandoto. Mimilove. Il y a Jean-Claude Bikouba. Yo
Merci Brigitte Anami, Oubini Kitoko. Ouais. Merci Président Edi Venezuela, Oubini Malassi. Beka Motos, Oubini Malassi. Président Edi Venezuela.
Chita
la mine d'Onvo, journaliste du Saint-Esprit, ça note toujours match qui commence avec les meilleurs sites 3W Poto na Poto, avec partenariat Arnaud Vouma, Congo Direct Nizalara toujours. Pour la même bonne image toujours. Le lot a touché Nzonga pour de nouvelles images. Dès qu'on va misser à quartier latin, va misser tout bazolé la papa Wemba toujours. Nous avons été au biso chez Nzonga, tout le papa Wemba. Au toujours formé car tout, nous avons fanti na biso tout, nous avons fanti tout à Nzonga. Babi mercredi oyo. Je dis que Nzonga a été salle mercredi oyo. A été salle à partir de 20h. Si jeudi na tongo sali pour na batu tuba la papa Wemba entre au fele quand ningi za pa nzonga ndi bobi za pa nzonga mais entre fele boso marablo rolien tabiko za wana pesen tabiko za wana komele ko za wana osombi eloko nango mela osombi tabano rolien ningi za la mais entre au fele pour uniquement c'est pour papa Wemba pour na mécanique za la toujours on pas ça même condoléances na vena ngai quoi de Kofi Olomide ou tu ko perdre papa na ye ningezaka bana lemba toujours lela yomoko yebi vena biso ngolo bara toujours lembe tomera jamais on est ensemble nitolobaika toujours papa tiki biso ba matete pe bazolela yuluka bu bazolela batutu bazolela papa Wemba bala matunge pe bazolela papa Wemba na Kofi Olomide ningezala toujours Arnaud Vouma 500 mégas PC pe moi la matete partenariat nga azolela na obenga ndeko nga mona matete moko matete Freddy Matete quoi Freddy Matete ya sola poto boni ça va la mine ndeni bioko grand journaliste mon konza TV ndeni yope condoléances ouais toi na matanga ve prêtre ve beaucoup mwalimu toi fula bato akufi bon destin zela bato nyonso toi à Paris toi la matanga ve ça fait depuis akufa qui une semaine déjà passé toi la ka vie tout le monde toi la vie mais là vraiment tu as eu information matanga ve et ça dernier jour mercredi na Romainville 45 rue de la commune de Paris chez Djonga est-ce que masolo toi à Paris fandi to souk sa matanga ve wana mon lelo to lobi trop pièce ngaya masala bayani ba yuka bwiku to betite yuka bwiku singa pepe mercredi yana to zana matanga mercredi eza ya moi muto akimate oso gangi pièce ngaya masala ngai ba yuka bwiku bayani bakapangala patu ba masala nga ba trésor onema ba masala nga ba antometa chabert to ya mercredi à la journée matanga vie so yete munoko ya pamba ou ba Freddy Matete les solutions à Paris camarade Yuka Bou camarade trésor onema toza chez la mine poto na poto ya lingara preuve la mine lingara preuve oza TV ya munene la mine ya TV munene est-ce que yupe ya robeta au monde frère na nga kabuku mercredi ya jeudi ça férié balobi na 4 pas Djonga a toi na 45 commune de Paris et pas Djonga na Romainville masole kangi Paris ça pas Djonga to boya ngote et pas Djonga tous les playboys ya kao casse rendez-vous à mercredi à la journée so yete munoko pamba tout le monde ba costume ba chemise ba basket ba costume ba mokoto cher mercredi la mine aux témoin non on va trotter oh Freddy Matete mon aouration de la forêt camarade Yuka Bou camarade trésor onema non on va mingité mercredi rendez-vous Zalia. Merci beaucoup Babi biso toujours avec Arnaud Vouma Méga Pixel na bosente partenariat na ngai Junior Kadia Merci Media Babi tozo Zoebela bazolela ve beaucoup boni nzoto vraiment nzoto soki tozwi ntango tolamuka so tolamuki na ntongo tosengaka merci tosengaka bapardon pa ya nzambe mozalisi oyo akela biso oyo toyebaka yango ezalaka toujours ndenge wana tozangi vie na biso lelo boye tozanga baikon na mboka eloko nga na oregrete kaka notion ya bapremier secours toyebaka yango te meme ata mpona moto auti okoya bareanime ye admettons même ata vraiment nayebi te banotion wana ya bascout il faut ezonga ata na bacongo scout
hein pour un secours vraiment bien que mutu akwei et puis bazo tombola ye na Kingolo Force non mutu akwei il faut batala ye position batia na mupanzi basala ye de bouche à bouche ben biso tozo regretter ba vie na biso non ba vie ba okene ka ndinga na mobesu ka bongo donc voilà quoi ba boulot na bango ba aussi ça kosala te ba otikila biso ba boulot inachevé donc vraiment toi on a un souci fort bon moment na bango ezo kokate ya otikaka biso vraiment donc nana minga olobati nana minga olobati na mais moi nzo moyo mukiata avait beaucoup au bana no cancer so yo ki on tu le zo lela nango ngata na petit na nkola déjà na be ngana yo ka vie ba vie même bande ko babo lingo bande ko babo lingo boyo kalisa po na village moloka quand artiste Zoé Belle donc viens na biso tozo beta sete ba yu kabui kutole la biso tuma na miso omoni ti babiloko neti nga ti na kutu ya radio Portalas lelo boye ba komo radio Portalas na linga ngosu troute faut la venir na bankunga kimya nga yanza to e konsila awa bolingwe koti nyongo komanga imoto ya yambo na prochain mobembo ya liwa oh mabele yebi he to bomana ta ya mata koleka mitema ya bato oh yeah soki motema rezo akangai mbele ya ngai elali na mawa mbere baby hey zemanga nzemba tonzemba longo mama hey hey zemanga nzemba tonzemba longo donc viens na biso utikali gravé na kati ba cerveau na biso ozali immortel utikali toujours pour mercredi lobi ni pour ba bitu nzonga ti sal awa oui pour mercredi toli la kaka batu ba ya ebele batu boya mona ba les amis des amis ndeni ba palolaka vraiment donc viens na biso babuka kiligale ya kaloji na yankome ba plan il fallait na tele mananga na ndule wana mbila mirapale masabatindika ye petita bendana utazwa lupemba hajwa kiboba bachache bamiyake bayama moto influence à coup d'œil. Merci beaucoup. Donc voilà quoi, j'ai des larmes aux yeux, ceux qui n'ont le lavavier, j'ai des larmes aux yeux. Mais tu les lavarons toujours à travers la chanson. Merci beaucoup. Babitoko Tanakati avec réalisateur Arnaud de Vouma, to Zobat Nakati, après voilà, to landara ba image nengezo kende toujours. Voilà babi lelo obto to ba mission tout au bazolela papa wema. Moka ba musicien azana droite na ngai nazo pese mbote bozumo na ye. Bonsoir. Bonsoir tonton Nangaï. Boninzoto. Par la grâce de Dieu, Laura, nous avons perception Ngouya, na souffle de vie, ça va. Bah condoléances. Merci. Yo ba so ba tala yo ba que tous les musiciens bazo les laver beaucoup le papa wemba o atiki biso. Na ebité soko imata mo lo mo ki ozo kanisa papa wemba ou bien souvenir nous garder à malamu pa papa wemba. Papa Mbasala est belé. Biso toza ba koko. Autant to ye jazo sala. Donc ya okansa ye uteze belé moi uta autant wezate impossible. Nako sala mo lo mo muke. Ya muke. Mi amore mwana ya mama ngayo kala yo neko nege maka. Talaka ba côté vieux na komaki. Biso ba koko tozo landaka quand même wana motema. Na pesi ba mes condoléances mingi na famille na ye pa bazali ba masa na biso ba musicien nzambe de mo pesi nzambe mo zui donc na nyonso photo rendre grâce na nzambe. Merci beaucoup. Ouais mais na kamo sikoyo quelque part yo pesi koyo otunya ta komo na ngati journaliste bato bazo talo na bi oko présenter. Ah ouais sinon nga komo na nga Pierre Roger la Sonic
o bayebinga pina na komba Piroge ba mona ke Piroge ba yebi Piroge ba yebi ba Piroge na banga batami na chapeau batami na lunette. Oh non, Piroge alongolaka penza bamoni bena ke Piroge. Piroge la Sonic, c'est moi. C'est ça. Passe na motema donc so moi to la ta manette bo donc ba mi chose ya ruvimba souci to les litro que son âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Evesunga tro joyeux pe adoli la papa wemba boni nzoto. En tout cas nzoto bien na via pesi biso ka passer. Vraiment tant on a joué une nouvelle wana, je plairais. Ba benga na 5h du matin. Après na fin ndima ki ngote. Après na telle information à partir à 8h ba comme flasher que via dae. Bon via que son âme repose à paix au petit na Roger Sunga yo yebi to sama belenga na yo. Via Koufi mayebi. Papa na bisoti. Mazate azasu so ba yebi. Ça message na batu oyo parce que via Koufi yo na bato ba yebi que vio yebi. Yoka. Attends, na habité. Mais na solo moko, toujours pesa message na bateau bazo yo kabiso po muto to lo belasa Koufi. Mais message à moko. Vieux que son âme repose à paix. Roger Sunga nazoya Kinshasa, vraiment na osala cérémonie na yo. Po za vient na nga ya kati. To stambola ba kin, to lala ba memling, to lala ba intercontinental. Vous avez qui bureau na? Non, ngala ki bureau na ngala ki pire petit avait beaucoup. Ça veut dire viens non seulement dédicace, viens à Yembanga. Comprendre? Oh bayebi. Donc wana ça vient na tina zo soit parole parce que ça vient nanga. Papa Wemba c'est mon vieux. Yando ya penza monde a déplacer car swinga to Kambia to Tamboli, na Tambola nepe. Na kin to vanda penza to Stafana vieux. Mais vieux penza mort na ye et dérangé ba tout. Pour ça mort moko on peut dire subite quoi. Et ça lui passe. Nga pena na lelaki. Tona pona ndime na ngate. Tant on est au monde image, je plairais parce que ça vieux oyo. C'est pas que na toki musikanga na to kangana kingana. Yim tapé ça kombo ya Vandu ya Mbinza. Voilà. Zamona Mbinza. Na zamona Mbinza te mais tant on a beta ki na vieux na soma ki lupangu na Mbinza. Vieux mbala moko poto sala ki naye. Tant aye Roger Sunga Vandu ya Mbinza. Ouais, wana pena vie na ngaza te ko ni wana vie to tambola na ye to sama mebele ayembanga kala. Ça va, merci. Merci à tout cas na message parole au Pesinga. Voilà. Voilà babi tozo moto na mbonda oh lelo penda beteli biso abeti mbonda wana babi abeti mbonda parce que il avait beaucoup le nga beteli bino mbonda bongo moto na mbonda boni nzoto. Ouais, nzoto ça va. Na sepeli à trop. Bolandi biso pona likambo ekoli biso na Congo élément quoi tozangi pena ga élément mingi pena olobeza te bon se battre à mutu kama foudre katani fox bazara ba posolo na kata funingwa tabikola bino tu boyebi mingi vraiment ya olobeza te to apena na mawa ya danger grand prêtre o pena ke note mingi pena olobeza tatiki biso vraiment mingi penda o lobezati donc ce na bloqué mon mokebo eza souci eza passi donc ma monsieur kitaki to le li père to le li papa o to salami eza mokano nzambe liwa ba kana rango ti tango yaka yango moko donc vraiment toza lisanga toza pona papa en plus mingi penda o lobezati pour na mercredi olobi nini batie matangawa pour na mercredi ezali enterrement ya papa biso tozala awa lisanga tozala mercredi jour bazokunda papa biso tozala pe biso tout mercredi titongo vraiment tokolela papa ti ndenge vene esengele mami na ndenge vene akoloba balinga lango mpe ya biso kaka me o na koti na kata chabwala sima batra mutu kama foudre katani force tozolela papa na loyembo mingi akolobeza ti tozali awa lisanga toza mingi tozolela papa donc mongongo mpena mingi akolobeza ti donc topesi tout le monde mbote tolela papa na esengo totika papa kende nenga kei poza mokano ya papa kende mingi akolobeza te kana danger battre mutu mais
Merci. Naleli. Mais papa, kendata na eloko ya batra na munoko. Pambru, vrai brombri, babru. Ah, naleli. Tozu sango ya mawa, otiki biso na sango ya mawa, na pesi bébé na ngai Shilo. Na pesi bébé na ngai Shilo. Bambote, basalam, Roger Sunga. Tozali na yawa, tozole la pape longo. Mingi penda kolobeza te vraiment natiki bino nyonso na maboko nzambe totiki nyonso na maboko nzambe papa qui n'est pas ya nzambe po ya zali père azali tafumu bako lampa biso ka prêtre ka boyete prêtre akei totikali na mawa oyo apenaki mawa mingi na kolobela te vraiment donc natiki nyonso mama Amazon tala mwana yo batala muntu kama foudre katani force kama foudre aleli papa mais maman place otikali maman en tout cas makasi maman kolela mingi te mais natiki eloko moko boye papa oke nango ayoka son po ya lobaki balela ete mais nga na kolela ye na loyembo te mais na kolela na mbunda papru babru mbokoton pakindi tak kondo pa pru kat kondo mpra pakru to suika wana vraiment na olela mingi te kolela nanga yango wana pra kundu pakindi tongo kondo pakindi kondombo kondo pakindi kolela nanga yango wana mais miso pinzoli kolela mbisi na sa mai beaucoup moto na mbongo yango te mais mbonda leli mingi voilà babi Guilin ndeko nanga Guilin Alors Bliss, la salle d'Enzel, on souhaite condoléances à la famille biologique de Papa Wemba Mosé Foulan mon boss, mon patron, Patrick Balondo. Souhaiter la famille Papa Wemba, toute la famille Papa Wemba, nos condoléances. On est ensemble, on est en train de pleurer, donc voilà quoi. Merci. Voilà, nous sommes tout à fait Christian Lakwaza. Oh, pardon, les laver beaucoup, pardon, la Papa Wemba. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Boninzoto. Non, ça va. Tout le monde qui est dans salle, la Papa Wemba. Ozokanisa Papa Wemba vraiment na loko nini tanga bandeko ya Paris to bondo ozala naye loko nini vraiment au fan de l'otiezo le lycée ozokanisa Papa Wemba na mutu naza moi na lo ba mingi te parce que déjà tout suite lele belé makambo lo ba su mingi na kokate parce que to souffrir mingi na kolela papa parce que to ndimaki te papa mako kufa ko tika biso lelo tosolaki na ye aki na hôpital tozobenge tosola abimi na bengi pe na solo na ye na super rosa Amazon na solo pe na Amazon abinde toza lokwa papa abimi tokende kini po to se reposer muke papa pema après toyoka suboye papa akufi eza pasi pe mama munene po na perdre grand leader ya mboka na biso ya Congo boye et a passe tozoloba me pasi eza makasi nde tofandi bana bakisasa rosa ya copine na ngai na pepe ya kunje papa mande bazalaka na mami rosa tofanda libala wana biso tu bakamarade na ye voir même ele asaki mariage na kini
Rose alobaki une interview na kini abina libala na ngai ndenge esalami na bato mibale oyo bakoki kozala pembeni na ngai ezalaki pepe akunji na Christian Akwasa mais baza te batikali na poto mpona komona na minute oyo vie bokula ate asala mingi mpona biso bacongolais na monde atie baafricain tout aza grand leader oyo tozo aza te papa place ake nzambe abatele apesi courage la chance Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tiki Kisala Kwasa, Azo Kokata, la pleine d'émotions, Azo Lela, Nengezalara toujours, toujours, Kota Nakati, nous va misser, Msusu, Oh, Bazape Nakati, Nepe Balili, Papa Wemba, pour le match, on a Geta Sanduku, Sanduka va Sanduku, Yepazo Lela, Papa Wemba, Boni Geta. Papa Salibso Mawa trop, Tara Papa Nengake, Atiki Bisoyo, mais tu auras toujours dans les Lanae, au Gaëta Sanduku 0033 code Amboka. Mareleki trop. Mareza est danger. Tu as toujours dans ma tanga vie. Normal, hein? C'est ça, hein? Voilà. Ça s'appelle. Les gars, on a battu quoi. Les gars, vers le bas et caca. Parce que c'est propre. Toujours propre. Vers le bas qui sont sa propreté, c'est que il copte. Faut être toujours propre. Dans une idéologie. Dans les gars, on a sentir massa dans un solo là. Nous n'avons pas molé belé quoi. Merci beaucoup, Babi. Tout le monde a kati na réalisateur na nga no devant ma peu total ba mission na kati pe bola na mission su ba koloba. Voilà tout ça toujours na ba métro ba sakina Papa Wemba. Oh ba dala ki tout autour ya sécurité na Paris, to na mettre boa mora ba mettre ya Papa Wemba. Adole la paix veut beaucoup. Un petit mot par rapport il y avait Nenga Tikibino. Bon, on a passé na bande ko Congo mbote mingi bon. En tout cas, on est allé tous les années, 2 voyages, 3 voyages. On a pas de famille dans Ambote, mais à part ça, on a souci mingi. Pour na, tu bien arrivé beaucoup le thème, mais papa oui, mais pour na papa. Donc, on a allé papa moko donc on a fait ça moi ba idéologie, na ba sportif, na ba na nyo sur poto. Donc matanga ezali donc tu continues toujours matanga. Bon asi. Ah tu continues matanga. Donc, mercredi, tu as dit, tu continues à t'engager mercredi. Après, j'ai dit, bon, enterrement à vie, il paraît à Kini, bon, et ça, la masse est belé dans minute, bazu Air France, bazu Air Ethiopia, bazu Eker à Brazzaville, bazu SN, pour nous enterrer, vieux beaucoup. En tout cas, 53 à Kini, donc, ne biso na poto de là, bino pe fukuna pour les landingo là. Pour na biso to sala ba mandat, bino voilà bien. Donc oya koufi ali kolo idéologie. Donc on a salué maître toi Kini, moi c'est maître Boa. Bon, en tout cas minga lo béate toi na ma bon. Donc moi to lo minga te toi na ma minga vie. Merci beaucoup maître. Ah merci à toi. Bonne soirée. Voilà Babi. Tozo kota na kati za mission msundingo za la. Voilà Babi, tuzana moko oya kisina biso ya mona mboka. Ya Congo Babi na kombo ya Gigi Fall o lelo oyo ayemba nzembo moko na ve beaucoup oblemo bomona pe afanda pe trop na ve beaucoup pe ayemba banzembo pe ebele na ve beaucoup na kombo ya Gigi Fall moko na biso ngali ngaka nzembo moko ayemba na ve beaucoup o bosala na ye nzembo ngali ngaka mingi Walter. Regardez dans mes veines sous, il y a le sang vert qui coulait dans mes veines. Izali couleur d'espoir ya ba moya bolingwango. Unyogola kagigi fale boete. Soki yote sungwe. Wemba dio papa wemba. Wana bena na bali. Ka obi ke olelisi bato belé. Té beaucoup de bena papa vieux. Pananga c'est mon papa quoi. Moi, chez moi, c'est un papa, ouais. Donc, ils ont rebellé. Mais dans mon vieux, tout de la vieille vie mobimba. Barocha na bango vient na mabele, mais
nga pena Guigui Fall nakokanisaka vie vie mobimba grand artiste papa na biso et na prendre pe belé pe na ye na copier pe belé mon vieux grand prêtre bon mukila nkolo hein ye bon nzambe na ye abengi vie na ye abengi mwana ye aju mwana ye aye pourquoi aju mwana ye quoi mwana ye papa mba mwana nzambe nzambe abengi mwana ye bitina même so tikana mawa bona mukili mais mukila nkolo lo basuka bato baebi Gifal ba mona Gifal ba mona papa wemba. Non mais l'encouru mercredi aux akotoyo tous les laviers tango ça to beta musique pour naie donc ça moto a pesi biso maye les belé a pesi donc ba génération na ba génération quoi Guigui Fall za na studio lokola nzambe ko bimakalate boyoka bampema boyoka pena banzembo lokola nzambe kalate boyoka pena ba travailler prenez de la peine c'est l'effort qui donne les moyens na betali banga pota na zuwa mosolo na motoki nanga nde na zwi lifuta na balaka bibio oh la vie est belle maloba ye moro pemba oh la vie est belle amoronzo yeah oh la o comprendre o kapena ba chant na bala na ifa donc boyo kapena lokola nzambe goya sa lokola nzambe boyoka pena bampema bashankola ba nostalgie kola ba bamoni nga pamba batali nga zero e bamoni nga yuma batali nga zero e soki bwale eleki yawe yakobiki sanga batali nga pamba bamoni nga zero e boyoka pena bashan on il a fait beaucoup le nakata bachana nga ba nostalgie ça parce que mabe penate mais solo ya bien ko ba en vérité bien ngana mona la musique beta rapé français solo ya ndinga français munene université mais na suka benana noko playboy donc mona la musique kuru pena kuru eza idéologie eza école eza idéologie na la bolingo nakata la musique na wemba pasi nakata la musique. Merci beaucoup. Taboulé, Pepe Calais, Bavena Bisoba Youlou, Bavena Bisoba Boyi Banda, Bavena Bisoba Pamelo Munka. On a un grand prêtre, Bassale Bilé. Ça va, Gifal. Tout Tikio, tout à fait, Michel Moussous, Obi Badole là, Papa Wemba. Kourou, Bana Braza, Bana Gisasa, Bana Angola, Bana partout dans Moukili. Vraiment, Tozana Mawa, Tokabola, Kota, tu te vendis, tu les laver. Donc vraiment c'est un plaisir d'être en face de vous, ça fait un grand moment qu'on ne s'est pas vu, mais je pense que ce qui nous est arrivé c'est quelque chose de grand quoi. On a perdu mais l'un des deux icônes de la musique congolaise, donc l'icône souffle de vie de la musique congolaise, donc leader de génération en génération, Papa Wemba, je pense que donnons-lui les honneurs qu'il faut quoi. C'est un grand monsieur. Je pense que la chair peut mourir, mais l'esprit ne meurt jamais. Il était là, il est là, il sera là parmi nous toujours pendant des siècles et des siècles. Son esprit va errer sur nous. Je pense que c'est quelqu'un qui a contribué énormément dans la musique congolaise. Rendons-lui honneur, rendons-lui hommage. Et je pense que ça va durer des années, des siècles et des siècles. L'artiste ne meurt jamais. Ses œuvres sont là, quoi. Donc, comme on dit, on apprécie le vrai bonheur après l'avoir perdu. Ce qu'on avait reconnu, on a reconnu encore 2 fois, 3 fois sa grandeur encore quoi. On avait reconnu, mais on reconnaît encore plus que ça. Vraiment, savons apprécier les choses quand les choses sont encore vivantes quoi. Quand les personnes sont encore vivantes, vraiment c'est voilà. On doit apprendre à apprécier, à reconnaître les choses. Avec ses justes valeurs quand les choses sont encore vivantes. Mais Papa Wemba, il sera toujours vivant. Toujours vivant. Oui. Merci. Merci. Voilà, on se retrouve Hollanda. Guigui Fall, Moron Abisso, artiste à Congo, Braza, Lelo, Balaki parmi Bato, à l'équipe de Papa Wemba, à Imba Banzimbe Bela Papa Wemba, Guigui Fall. Toujours, à la mission Moussou.
o balingi koloba o bazolela toujours Papa Wemba tozabino kaka na caméra o pe na image oyo totala ba mission susu après tolana. Voilà, là on a pris notre sœur centrafricain. Oui, bonsoir mon frère. Là, je suis très contente et malheureusement tout ça, je suis malheureuse. Je suis triste puisque Papa Wemba, il est international, hein. Donc il est partout. Nous aussi les Centrafricaines, on pleure aussi Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un papa. C'est un grand frère, il est tout. Et puis, c'est quelqu'un qui chante, il donne des conseils dans sa chanson. Et malheureusement, il n'est plus là. C'est Dieu qui a voulu et puis c'est Dieu qui a accepté. Normalement, ça ne devait pas se faire, mais Dieu a accepté. Le souvenir de Papa Wemba, c'est La vie est belle. La vie est belle. Oui, la chanson de Amoureuse, oh, la vie est belle. Travailler, ce n'est pas d'un pélo. C'est l'éléphant. Qui manque de moi. Kabibi, vous savez, c'était international, ça a fait vraiment l'Afrique, toute l'Afrique à cause de cette chanson. Donc on ne peut pas oublier Papa Wemba, c'est notre papa. Dommage, c'est Dieu qui a voulu, donc ça fait rien. Et on fait avec, et on ne peut jamais l'oublier. Il restera toujours Papa Wemba, qu'on l'aime, on l'adore. Moi je suis la Centrafricaine et c'est toute l'Afrique qui pleure Papa Wemba. Voilà, un dernier message par rapport à sa femme Amazon sur en Russie ou par rapport aux enfants. Oui, ce que je voulais dire à Amazon, c'est sa chanson que son mari l'a chancée. Sokio kende l'amour nanga e koma de tifaze tonda ba fotiebele. Donc c'est pour dire que c'est un homme qui se respecte. Il connaît ses défauts, il sait ce qu'il fait. Il y a du mal, il y a du bien, mais il demande pardon à sa femme. C'est pour montrer qu'ils ont eu des enfants, ils ont eu des arrière-petits-enfants. Donc il faut Amazon n'oublie pas que son mari l'aime. Il ne peut pas oublier Papa Wemba. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Nando Boujit Anani, Yaba Anani, Yaba Anani. Yebena bala Papa Wemba kufaki na la rani na téléphone chaque jour les la Papa Wemba. Boucha Nani boninzo. Bonjour l'ami. Batu bazomona yo. Balingi ba yo kala munoko no moko ndingo zole la Papa Wemba, ndingo kanza Papa Wemba. Moi souvenir nini oyo tika nango ya Papa Wemba. Papa Wemba donc nakutani la Kinshasa. Na Matadi, na nord de donner voiture, na na Papa Wemba, donc c'était vraiment un monsieur très gentil. Na sepela ene mingi, vraiment ça vraiment mingi. Ba musicien un peu faut ba yokana, faut ba za na bolingo puisque boye za mawa mingi. Ta lelo na ndima ki de so na vaninga moko, na okanisa Papa Wemba na zo regretter ma casse. Na on ndima te ke Papa mutako kende. Après wana nakutana sous na Maisha Park kala amuta présentanga ya Adolphe Dominguez. Adolphe abinanga nani non tozela papa na présenté maman papa sekisanga na eloko moko kaka. Elo na tikala na eloko moko Papa Wemba sekisanga. Alobalanga kaka abina Adolphe tanga présenté abi voilà Brigitte Anani. Maman papa lobi ah Anani ko bakata kingo na Mimi Love. Ndeko Mimi Love. Donc na sekara mingi ti lelo na tika na eloko wana na kapelaka epe na Matadi mais na sepeli mingi mais tozolele batebele to na Paris to lela na ba Mimi Love ba Junior Sanduku ba Deo Brondo to lela donc bebele to lela batebele Dilumbu capitaine Dilumbu to le taka be Dilumbu babimi ko ba lela Papa Wemba. Donc par exemple koningana babiso mais mercredi toza sous ah oui mercredi to ali awa nangana voyager nangana ke Togo mais moyen na kende yate na nile voyage nanga pour na Papa Wemba.
Merci beaucoup. Voilà, au niveau préparé pour mercredi pour papa. Ouais, pour Nadeyo, tout il y a Lincoln, il y a musique congolaise, Venabiso, beaucoup, Fulangenge, Musée, Papa Wemba, Chungu. Donc, Biso Petit Nae, Nento Sangalara Awa, chaque dimanche, de 16h à 23h, et pas de Djonga, à 45 rue de la commune de Paris, 93 230 Romainville. Toyokani, na fanatique, na public, Oya Papa Wemba, tout le monde en a Awa mercredi, tout là la libanda pour na vie na Biso beaucoup. Toyembelaye, Tobinelaye, Tomela pour venir à Biso au Kundama mercredi. Donc solo là qui est déjà moi réunion et Salamaki et pas il y a Brigitte Anani, Yene Mutasimbi Makambutu, l'ingénieur Sanduku, Tobo Sanete Mimilov, Bangonde Basimbi Masolo tout, na vie Aromi Togas na salon Plamedi, Edi Lumbu, Tati Shora Nzambe Abarumbu, Quadra Tati Tigana, Rajungo ma SFR multimédia. Batubase belé, batubasa pena ebelé, oyo ba ebike, tokutana awa mercredi na initiative ya Brigitte Anani, Junior Sandoku, Tati McDonald, na Doudou Njoli Bakanja, Edi Lumbu Immortel, Rajungo ma multimédia, Maître Sibor, Maître Arnaud, Gorbachev, Azao Kendekin, mais biso mercredi, toza awa, pour na vie beaucoup. Merci beaucoup. Merci poto na poto, sayo, ngadeo, leta musubili, le basi babosana, poto na poto, umela. Merci. Umela, yonde na ngai tiliwa. Webi masolo, mais oza masolo a fait beaucoup. Yonanga yoebika. Merci. Umela. Merci. Rajungoma SFR multimédia. Voilà. Toujours bien appelé Rajungoma SFR. Rajou. Arnaud de vous, ma caméra abîmée. Mbongo Rajou, vraiment, trop melaté. Tout le latin fait beaucoup. La CPLI na présence parce que les journalistes sont morts taillés pour les laviers. La CPLI na binondé boza présent pour les laviers et on a souvenir dans personnel parce que au moins bazaïra baza baingra dans le sens que quand on est vivant, tant on est présent, bah utilité à Moutouti. Après la mort de notre papa, on reconnaît ce qu'il était. Papa Wemba, la CPLI est trop. Mais nous avons appelé ça bisogaga amour, yagolinga batu, tant on est vivant. Et puis bah Congolais, faut pas y aller, le Romoko. Papa Wemba, le grand Mouzaki, Atike Belé, mais la musique qui n'a biso ya Congo. Tous les latés, tous les médailles, tant que bazar rokufa. Tout ce qui est mutu moro la vie na biso na ba Congolais. Ozo ça la question à quelle place mo bon étranger, ça le tondi. Tout ce qui est ba Kofi Olomide. Na poto papa biso koko na biso akufi. Nous allons faire ce que nous pouvons faire, enfin que les choses se passent dans les normes. Mais to yeba lelo oyo que lelo oyo tika na Kofi Olomide. To tika biloba loba bisala sala to sala ini pona to yeba o biso ba Congolais to wanango pona amour ya mboka la biso. Soto kena ba buzoba boye to kozanga kaka ne to zangi vie beaucoup. Na ba souvenir nga personnel, na eu chance na vie na ngai, papa Wemba ayemba ngai. Abwaka ngai, asolola ngai. Et ça ngai plaisir mo boye. Mingi bazu ba chance wana te, ya aussi maliboko ya papa Wemba pese mbote akende. Bazu ngote. J'ai eu cette chance là, et ça grâce pour ngai. Nzambe a gardé famille na ye, a gardé bana na ye. Nzambe a pris ba maboko. Na CPLI na bat oyo ba soutenir, o ba koma ko soutenir
biso pour matango ezuli biso papa ya Rambo akufi baidi lumbo bazana biso Tatiti Gana, Olivier Bila, Batoise Belé. Matanga mercredi, ils allaient après au Kundavie beaucoup. Après au Kundavie beaucoup, matanga ya papa la biso, encore la biso et continuer. Nanenga Zalaka. Na sepel na bino, boza ba seul journaliste qui va se déplacer pour ba les la vie beaucoup. Gratuitement, sans bongo, sakingani, ba journaliste à pamba wana. Merci beaucoup. Voilà, Babi. Toujours. Tout comme mouvement en souka. Oui, la papa Wemba. Tout le monde. Maya Misu. Babi est très mal à la motema. Ve beaucoup. Que tout le monde repose à paix. Mercredi aux awa. Bateau on avait beaucoup le mercredi aux awa. Pour le laver beaucoup. Entrée dans l'eau gratuit. Il y a 20, 30 mais la bière n'a eu le petit tabac. Djonga, tous ensemble. Lamine, Oumela, SFR Rajungoma, Oumela, Junior Sandouk, Oumela, Mina Diganga, Oumela, Christiane, la baronne Oumela, Lamine, tous en mercredi. Et vous devez bien, maman vous allez bien. Bala Paris, Batounio, souvent la personne l'avait beaucoup. Boya mercredi, Awa, à partir à 20h. Boya, Borovana, Boro Sepela. Biso Rande aux Arana Lamine. Quand tu es journaliste, Moutulanga Souka. Oui, quand tu es meilleur caméraman. Ahmed Vumba. C'est ça, méga précis. Moutulanga Lumbu. Oumela. Petit Rumbu, toi. Merci beaucoup. www.potonapoto